ngana to ana bandroid ba Google ezawa tokobeta siko kombo ya salle Uptown Geneva otali liste ya programme au monde date le 29 Patrick Bekam Lady Met. Donc tout ça théâtre était billet de Jésus Tegama. Génération Patrick Bekam à cause de la 4e position. Ah numéro 1. Oh. Yenenga zana ndeti Bekam o chena na génération ni. Ana génération bina filé. Azan génération ya génération ya mado. Azan génération. Oh, que les autres bina génération. Les autres ngelo. Comment bébé sa bébé so boy. To ça l'émission bien to lo l'événement ba tu bazozela. Na yebisi OK, non ba beta na pototé. Ba sala non effort bazo ba date. Atana ba restaurant mo boye ba luka non ba date. On se comprend. Lady Maître déjà a utaki mikili na ba musicien. Toza wana kinto kendaki poto musicien ki mate tozonga. Tozo kende lisu mikili. À part concert, biso de voilà so ki to sisi magam. À part concert il y a le 29 to ana ba date lisu ka kuna en Europe. Boye bango kaka. Po Lady Maître soki mayeso akangaka makolo. Apesa ki les chance te. Ba biso pe ba auto bimite to komi ba jika te. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Milik de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de presse de 143. Quand on a vu Sarabino, Bisso de la Ralice, Nicolas Lissou, pour nous inviter au Yubino Bossé, Milik de la presse, Bolelaki, mon coeur Bassoda, Patrick Bekam, par rapport à concert, vous venez au bazar pour préparer. Tout ça déjà un chef d'orchestre, déjà un plateau, fils à la scène. Montréal, c'est déjà mon roman. Fongolais, c'est déjà plateau. Nous sommes invités. Mon frère, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ouais, bonjour, bonjour papa. Santé. Ouais, santé anormal, les gars, bon mouvement. Bah, chancer peu bien, équipe d'avenir, bien, n'a profité. Équipe d'avenir. Ouais, n'a profité, n'a fait ça. Bambo Tebele, n'a patron n'a Soleil du maître Patrick Bekam depuis Paris. Et puis, n'a bureau de son mouvement, CGC Jumumba, Joël Mola, Mandela Cholo, Loulou Bangamou, Ordi Mambweni, Gabin Kakodi, n'a pas bangonio sur Bambo vraiment ici dans la salle. Merci. Alors, ça mouvement et ça comment? Les chansons toujours vous avez évolué. Ouais, orchestre j'ai évolué très bien. Orchestre j'ai évolué très bien. Tout le monde album n'a histoire. Ils sont disponibles dans la plateforme sur le téléchargement. Bah au balgi ba mon angoto ba to na ba yokite obetika Patrick Bekam 001 dans la plateforme mususu bo mon et puis na YouTube na chaîne biso Patrick Bekam TV. Bon, tala nyonso, bon, on a ba titre nyonso ba tempo les abonnés. Combien de temps déjà chez Patrick Bekam? Combien de temps? Depuis orchestre banda. Depuis orchestre banda, depuis le premier jour orchestre national. Yo ya guidé le premier jour. Ah, premier jour national déjà. Mais différence ni les alelo, osez pas Patrick Bekam en tant que chef l'orchestre, na place aux ala qui n'était pas assez grave pourquoi bon. Ouais, n'a pas si mosque d'amour, Bambote est grave et puis toujours soutenir le concert à Adidas Arena pour remettre le 1er juin. Nalinga kuna rekota. Oh. Nalinga rekota mais contre temps moi comme qui kaka donc na comme juste après yango. Regret nanga yango na mais pas bonne chance na ebi que déjà aux ala bien aux lega bien. Na équipe wana nyonso ezana na pesi bango nyonso mbote qu'il tira pays vi wana famille na pe bango mbote donc différence eza makasi fils la sei oazaki na qu'il tira pays vi na oyaza lelo et pas Lady Maître Patrick Bekam ba fils mibale lelo fils la sei akoma jika bon sa micro s'il vous plaît ouais qui a évolué le fils la c'est Aroma Jika le fils la c'est palais à structure vanda vous comprenez maturité ya peut-être fils la c'est ya bané wana nazalana adolescent nazalana immature peut-être mais lelo za ndenga kalati lelo parents lelo mambo belé quoi la différence en moi différence ya moi et puis boulot lisusu ekola et poussani par rapport à auparavant quoi. Vous avez la préparation et un concert à Arena. Oui, tu as un concert le 29 juin. Et ça, tu as fêté l'indépendance en Suisse, précisément à Genève. Tu as Uptown, Geneva. Donc, la musique,
na profiter na benga bato ba soutenir biso ya libanda bato lokola ba vieux nga wawa bakula na ebike akozala na Suisse pata la petit na ya live vieux nga wawa bakula na robenga ba docteur héritier Bouchiri depuis Paris et Paroya Suisse ba honorable Eliezer Makuba rolongwa Belgique akoya Marcelo Cavanda akolongwa Bela akoya concert na ebike bakolo Suisse pe bakozala Barbine Dorine Landu Barbine na pesi ombote ye pa kozala wana na Suisse et akona batu bana kin o déjà ba sombi ba billet ah bien vas-y de otekama oh mais billetterie déjà fongwa mari ah leader jeune oya fongoli billetterie ava ba leader batebele ba cha magela bien filé de salango na nini na concert nini oya fongoli la billetterie na concert nini Lady Maître a 4e artiste congolais oya teki billet na billetterie billet ça vente mondiale en ligne balien zali na batuba na pesi Guilhem Manda boyoma ne tombera jamais babote ana Kishasa mais asombi de habillé ba preuve ali Guilhem Manda boyoma asombi de habillé mais ana Kishasa. Alors ça les a combien de personnes? Ça les a ya 800 places mais 800 oui mais air batumsu bayaka yo bigande ko mara batumsu place à hôtel mabaliboso ba mipanzi ba 1200 ndenge zala arabe. Vous avez combien de billets? Ba billets ndenge teka mara yo mona ngote. Ou non, vous avez déjà formé pour les ça. Tu as informé. 600 billets. Tu as informé. Mais, na minute au moins na dévoilé nous soyate pour te fongoli billetterie à la tête au bandi vente billet puis concert le 29 juin. On comprend? Le 29 juin. Concert y en a au moins musique. Il y a un moment nazo dozo continuer au la promotion nazo benga ba fils Dungu de Panama ozomona faut bazala wana na concert wana et osala vraiment bien makasi. Olga Tunda de Paris. Olga Tunda maman. Olga Tunda. Olga Tunda. De Paris go. Faut bayandule dona bengi pena batunyo so ya Schengen wana Europe na ebike Meshak Elia. Biter ya Suisse. Grand Jogo Meshak Elia. Biter à Suisse à Rosala na concert. Mais Congolais m'ta beta. Et à plaisir pour na Meshak Elia pour na ba joueur na biso ba évoluer na Suisse. Ba mona Congolais moko boye a epeko beta. Donc il y a des méchants qui sont vendus dans Moutaliboso, vendus dans Kitaliboso. Alors, invité Bazali, on va ressortir Bago. Ba surprise des gens ratés, ba surprise des gens ratés, ba comédien Barozala, ba artiste musicien Barozala, mais na suite aux une nous autorisation à dévoiler mais na pesi tantine Linda Losako, bambote yeto kendara nepe Luanda. Na pesi bambote siga zali à ça la spectacle bien, na ebiga mikilipe zo zanga. Et ça bébé de Moni Fabou président Bekam a président bien affilié à na concert en Suisse et ça la bébé c'est bango ba tu ba ça la business na bango soki producteur moi mon ani ache ba paquet ba mon na concert te na dibita ya boni pour nous comme niveau na ta ah émission Sil émission non bien non comme niveau na ta ya beta on a poto 20 millions na abeta na poto na pays ni abeta na France c'est déjà 20 millions oui bon confondre raté s'il te plaît toi sur la vérité ba tu ba ta la biso ba ta maele to confondre raté mutu oyo ba bengisi na soirée mo ya bar na mutu oyo arebeta concert et les soirées mais na to besoin information sali ba beta ngana to ana bandroid ba android ba google ezawa to ko beta siko kombo ya salle Uptown Geneva. Au tali liste il y a programme au moment à date le 29 Patrick Bekam Lady Maître. Donc tout ça théâtre traité. Billet de Jésus Tegama. On se comprend? Billet de Jésus Tegama. Billet de Tegama. Donc tout ça théâtre traité. Alors le de tali Patrick Bekam attaque il met attaque congolais. Si tu veux placer les musiques comme numéro 1 numéro 2 la génération Patrick Bekam. À cause de la 40e position. Ah, numéro 1. Oh! Il y a une ndeti Bekam au Tchèque na génération. La génération bien affilée. La génération il y a. Génération. La génération. Oh, quelle est cette génération? Comment on peut bisa émission pour aller? Tu as l'émission bien, tu as l'événement au Batu Bazoze là. Na bébé si la place ici. Mozo bébé ça. Oh, mozo bébé cette émission. Na yebisi OK, non ba beta na pototé. Basala no effort bazo ba date. Atana ba restaurant mo boye ba luka no ba date.
Vous comprenez? Lady Maître déjà a outaki mikili na ba musicien. Toza wana kin tokendaki poto musicien ki mate tozonga. Tozo kende lisu mikili. À part concert, biso de voilà soki to sisi magam. À part concert il y a le 29 to ana ba date musu ka kuna en Europe. Boye bango kaka. Fils Yassel, Nino Bosola na Patrick Beckham. Ou esanga ki yo ke poto ozongi chassa. Pour ba bébé ke yo roya na yote. Teza conscience humaine. Conscience. Conscience koyeba makambo osala. Yo ebe mambo sali. Nebi makambo osala. Nepo dozongi. Nebi makambo osala. Famille lo bagite. Famille oyo lo baba chele ngata 100 fois. Famille ba chele ngambongo ta. Toke kuna pe bopesa. Na soki na yebiso te, biso na ke poto na pesi ni garantie ata ya chombo na bagisi ni 50 francs ata ne loko moko. Donc so à part de loko na apport na nga na voyage ya poto wana ezaka passeport nde yanga. Nyonso etika lelo na ngeza. Ozo na kitira pays vi. Nini? Passeport. Tena kitira ba so bakaba passeport. Eza ministère affaires étrangères. Moi kitira bi mata passeport te. Oh. Est-ce que Kiltira est un ministère affaires étrangères? Non, vous avez artiste et musicien orchestre. Oui, na musicien orchestre, mais passeport na sala na mbongo nanga. Passeport est un aïe. Ouais, il y a passeport de service. Il y a passeport ordinaire, il y a passeport à commerçant, il y a passeport, il y a moutounioso. Il y a bongo. Tu évoluer. Vous comprenez? Donc passeport est un aïe. Mais là, ok, poto ozongi conscience, c'est le tina qui ozongi. Maman botinga nanu, maman botinga na pese mbote esirazali. Maman a botinga nanu elle na ke bisa mère na ebisa mère na biso na ke poto avant 2 jours na se maman nga na ke poto bo na expliquer ah nzamba pambola bino papa na yoka ka batebela ke poto akimi atikali mais nga na za maman na botio nana elikami bale na ebiso te zwambinzo oyo zwambisa okauka oyo mais ndengo ke poto sala makambo bokendeli ozonga na mboka wana mama. Soko taliba image circule ta jour à souka to kanga ba valise po to zonga Roissy Charles de Gaulle to zonga kin nazala na sengo na zonga Kishasa wala service wa basket na nazala na sengo taka babilo mso etikala na profiter na pesi venanga JC Muswema visa gratuit producteur wa memara biso na pesi mbote belé JC Muswema visa gratuit na koma jika pona ye ba valise etikala pa na ye. Bien bon, via Tchela Kingango et comme déjà. Jour on a bien un fils. Dans quelques jours, on va valise. Ah, venanga, merci aussi, prendre un gars. Vous comprenez? Donc, ata et recommanda de ana kepoto me comme Arakin. Na génération le lo ya ba. Génération o tinga mara, génération le lo za bana. Eza génération le lo. Tout le monde peut frère na biso materazi, asa génération Patrick Beckham. Frère, ozo ba ndenge nini papa? Nazoka moyo na bia ba kombo nyonso tanga na génération tanga salata mo liste mobo liste de génération Patrick Beckham eza bina filé Charlie Materazzi Baseda Kapo Yamado qui encore Nagota Iboator ya l'été pour y aller azaki déjà yaya na orchestre ni kene tozo solo là attends bo ero che yaya azala na orchestre ni na maison yaya nde na villa no fana la yaya mais bato tangi wana ba Materazzi Baseda Kapo ba bimina ba onyo sonzela moko te Iboator déjà misali ami a monyo la sa ko afana bato te na fana bato te te o la so afana bato je suis église au milieu du village ngone osaka misala na yo kana bisao ba musicien nyonso tangi wana ba musicien ya Villa Nova et puis ba msu ya X Light Music très bien obimi libanda ndako wana te mais ngai na ko informer oboy Air Lady Maître ayemba pa ya ba marai bato wana nyonso tangi bazala te Air Lady ba ayemba na ba shikito na opesa mbote ba Nicodème na opesa mbote na musika Zambote je te salue merci pour l'assistance na Jet Set. Vous comprenez? Pour maestro mukolo bango abaki yende mwana liboso aîné de la famille Patrick Beckham Lady Maître. Vous comprenez? Donc na ba classement au sala ko chaka leite lei déjà que na bato ba poto bazongaka lei azali na bato ba vivre ba ozwa vie na simana e. Vous comprenez nga? Donc baza classe morote niveau et puis au tchana ba vétéran na bato ba na ba ozwi Lady Maître che wana. Scolaire za na niveau ni. So de vidéo classé les na musique mboka auto tena banani. Na lobi ya yonde lukele isko niveau. Oh, ngana te bato. Mais natangeli o kota zalakati. Natangeli o na tunyo question era zala pa ba marai na ba Jet Set bato nyonso otanga na bazala wana.
Donc Patrick Beckham c'est de tout classé pour Insta. Donc quand ça y a banane. Dans une génération, pour une génération là été. Pour la génération, parce que génération est deux hommes, on a vidéos qui n'a pas fait, on a pas fallu. Problème t'as? Oh! Ah, vous est-ce qu'on a le bani? Hein? Problème t'as? Ah! Maintenant je vais ça. Problème t'as? Mais à part Patrick Beckham, vous avez un mouvement déjà des rêves au Canada qui après qui tira pays vie, ou intégrer mouvement mais c'est pas guetté. Té. Ngana zala na ngetidia na ina. Na pesi bana ina nyeso mbote. Air monstre à découvrir ngana obeta bablo na ngana ndenge nanga na yaka culture PV. Na sali 4 ans na monika ifona longwa na longwa nanga na zaina babuli nanga mususu. Oyemba pété na culture PV. Na sote na ba image mususu na zana na tika album na studio. Article 15. Article 15. Na salaka 4 vocal. Na salaka vocal na nzembu moya Boa Mabe. Na salaka vocal na nzembu ya chef na biso Eclipse Mososo, chef à l'époque na PC Mbote. Na salaka mo ba vocal. Album ezaki no bibite so ebe époque wana album esalaka ta 5 à 6 ans. Nde na longwaka nanga. Mais so tali na ba clip ba fimbu na ba nzembu ya ba hommage à Papa Wemba na ba participation na ngezala déjà. Mais le lot attaque artiste et musicien so la musique à Congo évolution c'est bon. Évolution za tende. Ngana komi jika pona musique ya Congo, parce que évolution za tende. Lady mettre abeta ba challenge et ça succès. Évolution za. Ba trop misu ba mona ba boaka kama banga soit ba mankara koko na bino fabrication. Na ngaku na bino pe ya les chanceliers hein. Les chanceliers. Les chanceliers. Et ça la bino pe moi passe quand même. Mais normalement oui, il faut déranger. Réaction la bino ce que ça la rani. Il faut être dérangé pour Lady mettre soki maestro akangaka makolo apesaki les chance te mbe biso pe ba auto bimite to komi ba jika te. Très bien. On se comprend. Mbe to komi ba jika te. To komi ba jika lelo to komo zwa 100 francs to komo fonctionner pour maestro afongola mutema. Et puis ti lelo atikaka mwana na ete. Achaka epoa chaque fois. Soka kutena le azane sengo. Akutena mutu alingaka. Donc soki yo siko oyo manke e alo kwa mutu e manke koko nao o sepela nete ndenge biso tozana maestro ozo comprend maestro ayoki tozwi visa to kito ke poto abengisi biso abeni nga kende sa musala zonga na kenda na sai musala na zongi na sous bénédiction na e fona linga e do so manke na o sepela note le leur relation fabrique il y a Lady Maître na bina fileza comment ça ils bien temps par rapport les Arabiens maestro filet mort à na relation na filet hein filet nani filet mort yo tangi nani na bibi na filet ba yo kana raté ba sola ta banda ko sola l'époque ti era moni le abandi banzembo ça succès ye moka silira oh ba wele lote ye posane zagi le ip a tourner mandoki contre maestro ba sa ndeti likita moko boy les sage qu'il est aboya ki masanga wana nde babanda mamoko finge à l'occasion de rien pambarabo fils c'est cette na biso pena suke mission merci à ton disposé pour sur la nayo mais to ko na chanteur mais ma biso na loyembo mondam naza na nzembu nanga na chana na album na biso histoire titre nango $100 tekango déjà na nzembu na chana histoire de bima na pesi dadi sasa immortel mutu na dediaka nzembo wana na immortaliza na pe mbote sika zali depuis Angola yenda pesa nga chance na embela si tout va bien batu bakozwa clip ya nzembo wana $100 na linga mingi pole atuna nga to sala ngo na Afrique to na Europe na préférer en Europe na oseki pale clip sala ma déjà bi bakalate et puis na kobenga batu nyonso balingaka biso batu nyonso ba chanson nyonso ya partout to ana concert à munene na Casino de Paris ya maestro Fabrigaz si tout va bien wa pe nanga mona osenga pona na ba visa nanga ngamona osenga patron nanga Patrick Beckham lay na ke talata Cocobar na Casino de Paris et au sala bien na keka na tali nanga ndule na zongi na Kinshasa et sala bien donc batu bakota na ba plateforme banzembo za na ba yoka ngo ba télécharger ba yoka nzembo nanga $100 on a yembela dadi sasa immortel
natangi oyo je nakonti makomelanga na texto soki natangi mabe eza fote ya mokomi nakomi oyo bebe alakisa ngai soki nakomi mabe eza fota molakisi nanuka baro ovimbaneli nini dadi soki likambo lukanga tobongisa ovimbaneli nini dadi soki likambo lukanga opruvanga ke olingaka ngai ngai mpe napruva yo ke nalingaka yo e jour ya liboso tokutanaki na yo olobaka yo kolongola wana $100 do bato batelecharge batala ezangaka clip ezoyakala te bikolo vraiment tozotravaille en cheval pour préparer ba événement ba concert tokobeta na libanda et puis toana concert le 26 awa na Gombe na ville na les millionnaires bobeta to boya wana bo mon équipe d'avenir ndenge nini obeta avant tokende fêter indépendance na Suisse donc bato ba revivre biso lisusu na Gombe na les millionnaires na profiter na pesa mbote belé na Olivier Lokesa de Parigo na pesa ba mbote belé na pesi bambote na bato nyonso ba soutenir biso maison de collection maison de mode SK mode SK collection ya madame Stéphanie Kilempini na pesa bambote na profiter na pesa mbote ebele na Lydia Mantouila mwasi aleki pour na bapoil na pesa mbote ebele na Bems Kilempini na bosente batutu o balingaka ngai Cherio Nema na pesa bambote sikozali maître Tramo Kisese na pesi bambote belé na Zamazagora Iveko Molaso na pesi bambote na bosanité Baro Barosa ainsi que batutu o balinganga vraiment na pesi bango bambote Eska Mumpe donc tous ensemble Patrick Chiboula mon pote yo ebinde tokindaka quoi. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Na bosanité opesa mbote na Vava Muluba. Vava Muluba blague ezate et puis na pesi mbote belé na maître Edo Panzu yepe na toutes sortes à mutuka na kinyawa masolo na pesi mbote maître Edo Panzu. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci à Bandero Diaspora, nous sommes sans permission. À travers votre émission, Tolobe la présentée par moi, votre humble serviteur Milik de la presse congolaise. Un grand merci à Madame Sarah Kabunji, la Cléopâtre Monsale Kingola Namundu de London. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle les boss Christian Makengo, le patron d'espace Maeva Palace Arena. Merci pour le soutien. Un grand merci aussi à l'infinitif Gilles Vassimba célèbre Star Yanji, à Tania Moko Miss London. Un grand merci aussi à mon vieux Popo Diakano, le patron du collège de Saint-Paul School. Un grand merci aussi à mon vieux Josué Takataka, Patrick Mboukou, j'étais sali. Ah, Nayoga Ekala. Josué Takataka Mandé. Indala la Changu. Azara la Changu. Azali. Ah, Nayoga Ekala. Mais qu'est-ce que Changu yango eza na succès? Ah oui. Et beta bakauti libanda. So Josué Takataka. Allons-moi mécène. Qui Azali ara mécène. Na pesi mbote sika zali na bandako ketika vienanga Nixon Kapende vienanga ambassadeur Nixon et pas ya Josué Takataka Mandefu vie mouvement na bino yango faut bomona na ra esalaka bien na pesi vienanga Fumwa Mputu Titi le Valois azana Suisse na pesi bambote belé via lembaro pia biso ba conseil. Merci to pesi mbote mingi na l'international Gilles Vamoa ka Jani Sengwa mais j'étais sali. Un grand merci aussi à Christelle Mokamo Aigle Jaune mon star Azastar la beauté Christelle Mokamo j'étais sali. Belinda Michigan to pesi mbote. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle la Raja Fashion Police j'étais sali. To Bosanité Aquarium Yamboka Jenny Lema de nous-mêmes plus 44 depuis London Jenny Lema to pesi bambote mingi. Restez branchés sur notre site Congo Winner Télévision, meilleure chaîne du monde. Merci, on se retrouve dans quelques jours. On a invité aussi Bino Bosenga qui en vend des bisous sur la plateau. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.